Tolanda deuxième partie ya film na biso c'est parti. Fumba Mwela bandeko telaka kama na mwasi oya kotambolaka soki atamboli kilo nyonso etikali be na sima ebongo regard bana mibali yango ndezo memaka lipengwi tala lisumu esika ko wuta po miso elulaka nango simekotina ka monokweloba. Voilà deuxième partie Fumba Mwela tala likambo. Mokolango toza wapi lisolo yango eza ko continuer Dev na Fred master na tika na pesela yo ba jete na kosa ote petit ango na moni na vivre ye suka na nzele suka na mwana webike biloko na koti na marque mama présenta qui est suka donc na minute oyo o koti déjà les solo na koti les solo de na minute oyo o roboye le lokote o kakola na nini webike biso que non ils ont la bâton nzamba sala sans défaut sans tâche ni correction petit to asalama o corriger wapi webie to vana na mesa to lia boembala moko akati biso non to sambela na molimo ya kokoka do petit azab na carré na minute oyo bombe petit oyo bombe pene do na minute oko do na minute oyo na sepeli na effort ndeko na ngatela bolingo ko moloba o na loba susu nini defa komi kolangwa masolo bolingwango amemi lisolo epa ya Fred bon na minute oyo donc senga penza en tout cas photo mona petit oyo photo fifre mutango awa komo lobiso boy akomiso biloba loba boy yango na minute oyo webi il faut lire non malewa ngape na minute oyo lera malewa ekokite masana kolia tete il faut lire webi masolo komi kitoko defa komi ko seka pamba olelango fort zoka mon morceau webi voilà lisolo ya Natasha komi kolobama ye pas zui mosuni ameki defa meki boye e rappeler mosuni ya mabumangombe baliaka na ndako oyo Natasha memaka baliaka ngo na mesa a retrouver ngo susu mokolo master memeli na biro keba loboko ka sweza moko Natasha yewana Natasha boni ozo selanga biloko nanga nyoso na ndako basani ozo sela okosokola te nazo lesa yo nazo futa nyonso ndako kura mai Sofia tikolo babona masalanga ko osambuse bepwani olobengo ni nese dérangement asala kiloko te na ndako yo kako lia nyonso kana zo futa ni nango boyko banda kala wana asala apelo kote na ndako yo mama munene boy anake zo en charge yango vraiment ba papa na ba mama na biso basali ke na se retrouver na bandako yo soki ba insista ki te na balaka mwana sénateur na boya na ngape mwana sénateur ango yango na koma awa Natasha olobi mwana sénateur nde ba pesa ki na libala na boya ki na ngati donc ba papa na ba mama bazolinga na bala mwana sénateur na boyi mbala moko bakangi ba compte bancaire nanga na ke pa pasteur asambeli alobi non na mema mbongo na pesa sacrifice na zoba biloko kolia na pesa babola na banetike ba orphelin yana ba na ndako na biso bakanga ba compte bancaire c'est vrai mais lo baka peke bo bandaka masolo na gouverneur wana te yete mususu nde tala yekotu pardon ke mutosolo ba yet na boya gouverneur ango na bwakisa yi te na boyi na memi ngambo akati ye na mokili yango soko sana pouvoir ozwa mwasi nyonso azwanga te ok nzoka Natasha bimaka grave bakoto yi allo monsieur le ministre pardon limisanga pona na koka ko rappeler ote mais nazaki na occupation yono na lingana yete nzoka mama ayambi téléphone babenge ministre ayambi linga téléphone alobi ke ngai mama ministre abengo ministre mbala moka kati nzoka mwana ndaku ye abengi yo ministre tikolo baboy nzambe apesi réponse Natasha
pardon limbisanga ko nebete ke nzoka okenda kokabela bana babola bana etike bon banda lelo ngam na osala misala nyonso ya ndako zala libre zala no calme ebebela biso te pardon Natacha tosoli te oza sûr bon nalimbisi yo kasi soko okobandela su te na obandela su te nzoka kosaka keno abima na bafamille moko boye kuta boya bamabala oyo baministre na bagouverneur na badepute yango na bakanga ba compte bancaire yango na ya na ghetto kovanda na bamaster bakamoka yo mwana ministre opesa ta mbonga kolia awa te nyonso matolo na matolo abengi susu hello Adama ndenge nini yo mama mais nakame kutu na yoko bengenga ministre honorable mama comprendre na zaki occupé biso ba politicien tozalaka ndenge wana webi na ministre kokobelanga pamba te donc elingo ba ke nzamba pesi ngai réponse mama kobanga te naza na réunion na tango yo fona kuta na ba ministre ya ba devise na ba monnaie locale mama sepela nzambe sa pamboli peselanga bandeko na ngambo te nzoka bimaka na ba famille wana ndeko ya ekenta na ebere nzoka mwana nga koma politicienne na kata ville nzamba sali na mboka basepela ndeti basala feti bayoki ka muke na telefone babandi kosepela mama banda kosepela mokili oyo bakoyoka biso bakosentir biso pe toza na badepute na famille nzoka Natasha kombo na ye Adana na ndaku abimela yango oyo bazokamba bamasola azobeta na telefone tala nalobi bapeti na ngai botala bamaster botala bato bazobimala bino bato apampa bato boyi bango mpe babandi kobeta lisolo bozela kala te biso bandeko badepute tokokoka nawa voilà sango yango lese bandi kolobama nzoka toyebi lokuta eza na Natasha vini ni azosala kuna lokuta awa lokuta deva lobi makambo eza confusion qu'est-ce qui se passe mais bilei naliaki wana est-ce que ilingo lobani ye kaka mwana mwasi mutamemi bilei na ndaku Fred pa memelinga bilei ezaka lolenge moko gundenge moko mabumongo ndenge moko na couleur ya supu mais elo moko ezawana na comprendre te bon amekaki biloko deux fois oyo Natasha yaki nango na ndaku tomonaki oyo aliaki na master Fred na bureau tomonaki a comparer goût ekokani mama ye kotala mwana makadisi ebele apusani mwana nga mbote mama nayeba ete kozalaki awa ebo nini yango ekangi yo makadisi boye ebebi so na temperament boye mama naza na souci naza na mawa identité ya Natasha nazoyeba te olingo loba nini bon soka na tuni bon ya liboso na sepeli na ye mpenza nde namonaki ye jour wana bon naza no convaincu te neloko moko nazomona ndeti ye te moto alambaki biloko wana mpenza yelaki biso ye te olingo loba nini Deva comment comprendre naibina noté mais c'est que aliaki na bureau bilei kakoyo Natasha lambaki to ye mutayaka nango ye yo bakotoyo nzoka betera susu masolo bajenda sangisa nzoka mwasa couloir oui bien na ministre na kosa ote
falenga na tokutana na babisika boye to créer rendez-vous to beta kati to beta lisolo ngonga na yo olingaki moi ça bien lokola nga boye olingaki to beta lisolo mais manga na hôtel la cher ba flat sa kitoko ezali on s'est décidé oya nanga penza na hôtel la moins cher boye oyo kutu ba yebi ata champagne ete ba tekaka te yo ka donc na ko commander ta tika ko ba nga be ebelete webini mbongo nanga na so 20,000 ya ukauka na maboko nazana ba client nanga belé mbongo nanga pe cash pe na lobi bien tendresse te wa kopena nanga te dozana molongo ba client ba ozela yo olobi pe caresse te mbongo na yo 20,000 ya kokauka pe na pesa yango saka muta couloir toni bwakisanga kasi malembe zela kokende te bongo pona la rwande to bebana nzoka mwana mwasi carrière na ye ya bajenda nzoka ayebi kindumba kati na libanda na Fred na Dev ba master metela ndenge mwasi azosala bango tournoi abanda kotoyo asukisa kote kuna babandi basolo akomoka kolatalo nzoka nde mama zwaki foshwa mama kweli faux poule maye kufela mbwa balobe bongi pona mopaya ekosuka wapi encore mama sa beta kitolo et ça kumisa na ye Natasha regard kaka ya liboso mokolo bakutana kana salon de coiffure a présenter mwana na ya mobali ono mwana nga fobala mama babalela ka ndenge wana baloba tula dikulu tala azobenga sikoyo kotoyo awa defa ke quelque part azobenga benga nani yango ake kotala nani master na ye kaka moko Fred nzoka mwasi ka moko o babetaka lisolo aza na kati Deva yebite Fred ayeli lisolo na yebiso petit wana ona yebise ki yeyo azali awa petit tango suka wibi na minute ko Dev so na tikelio okota lola pardon na minute ko kokate olingo mona non tika na minute ko créative nzamba sala sans pour autant abandela sans pour autant salaire faut voir petit oyo aza suka à côté boye babengi na téléphone. Allô maman? Oui, quoi? Siko maman. Maman falo tika deva kota na kati ba présenter ye. Maman bengi ngate ça urgent. Bon, non mon ara petit tango jour mususu te toza na biso moto langa faut vivre ye. Nzoka bazo tout na motu. Moi c'est ça terrible. Oh bébé na ngai. Mwana bien. Mwana yo bomanga nelengi. Yo za faux petit yo. Bon, isaka mastananga mutazaki yana. Alors, faina boak saye pona kota na sisa lisolo koto yo quoi. Ya solo. Bon likambute. Bon, soy kaka osana énergie na yo. To koti deuxième vitesse. Soko za prêt, ngape na za prête, to betika lisolo mibale, obakisi bambongo na yo. Ezela nan. Allô maman? Maman, pardon. Dans quelques minutes. T'as la famille abimela kayangoy. Awa chiniere azopesa conseil na ebere. Ndeko nanga. Kolanda mobali te pona bozui. Bilamba to biloko oto monaka. Bolingo tia liboso. Yaya, bolingo liboso. Eboti lelo asombela ngelo kote. Bolingo kaka ya masolo. Ebo sikoyo. Olingisi ko mobala selo nyonso. Akobalo ndengeni. Akobalo tango nini. Ebo sikoyo. Umotike yaya. Malamu sala shona mobali wazana bambongo na ye. Akipe ope bien. Otika pe lela. Ezana moko kati ya bandeko basi azolinga te masolo kolinga mibali ya mbongo po baliaka bango bambongo. I am begging you. Dala, ekenta lobi. Ko beb selanga le kite bere. You are not. Yo na militsoko. My main interest is on. Intérêt nanga yeba yango. Eza ebere nanani. Kombo nani koto Adama. Them start to confirm. Baronde mutu ba to sa idéologie.
nazana espoir ke bango penza baoyela ngai eloko. Adama ye wana Natasha tala famille abima, famille moko boye ya nzala bavivaka na matolo na bajenda eza na ndenga famille na bango. Mama na Dev abengi ye. Alors ezaki urgent mama ndengo benginga likambu limbisa mwana ngai naza na plan moko awo toko comprendre makambo nyonso. Oza na plan nini oza nango? Bon nabengi Natasha pe ntango nyonso akoya na ndako awa nakoyebisa ye alambela biso na cuisine. Oyoki mama olingo confirmer soki ye penza mtalambaki biloko ayelaka biso jour wana te mbalo na otikele tante funa yeba soki ayebi penza kolamba. Ok namoni plan na eza bien mama. Hey, azoya siko ba comprendre te mwana mwasi oyo ayaka kaka na bilei alambaka ngo ye moko. Bonjour mama. Bonjour Dev. Maman pas koseli malade. Natasha pardon. Nazoka nzoto malamu te. Docteur nanga ipesi nga instruction. Nalia nano penza avana banomela bakisi. Yango na pardon. Naibite eske sunganga ko kende na cuisine lamba eloko moko ngana lia comme ça na omela kisi. Oh. Et au pesi nga musala na lamba? Ah, en tout cas, non, likambote na lobi ça va. Nzoka mi yebi. Alors, maman se pela ki na bile olamba jour wana. Ah, ok, likambote. Mais, naza na règlement nanga. Soki na koti na cuisine mutala ndanga kuna te. Ok, toyokani. Ami yebi. Ah. Tala nzela yango. Cuisine tala ka liboso kuna. Merci, hein. Soki asombaka malewa na nzela ayaka korenie bakote oki aye bolamba lelo bakangi ye aye kaka ndenge aza wana banda kolamba. Siko soki alambi te aluki raison mosusu seke bakotimbela ye. Mama yebi penza po ba misusu bayaka ndenge wana abete masolo na malewa mo quelque part nzoka yete mtalambaka abimaka pe danger balela ekutu danger côté malewa akoti pe na cuisine a démontrer po yo oyaki masola mabala siko soki libala endimami na supu te na nzungu te libala pe zate. Natasha akei akoti na cuisine encore awute na ba famille moko boye bayebi cuisine mako te bango kikuku na bango ya milinga na bakoni akoti na cuisine moderne équipement nyonso coin siko moto pe kotoyo aza na sécurité na libanda. Oh zela yo ke wapi? Oh babengi nga batini nga na otika eloko ao. Oh mutu moka yeko tika eloko. Oh nazotu na yo zozo telefone ozo benga nani? Oh babina peso telefone mutatini nga alobina pesa yo. Ah ndini? Oh tiko sela nga makambo yo ko yo nani? Bakode ko mobetama. Ah bon omoni kaka bo posolaka bien sosolaka bien tene na l'électricité nani azwi mbongo muta sécurité mais na minute ofa mekango natimbeli baje na bango omoni biloko kolia ezolamba mate mezo wuta libanda nzoka Natasha beti koda bengisi malewa wuti libanda nzoka nde mbongo moto sécurité fini alieka niaka alekisa malewa na sachet siko bakondima ye na malewa o yalambite donc Natasha zolia bango 3 points
abeti kope muta sécurité tina cuisine wo na mayele nzoka Natasha akodaki. Bon, yom to senga biloko na yango zwa yangwana kopa ngo simbi yoka ngai ko permettre mutu ta yoka makambo soki ka muta beti lisolo yo okosuka mabe okosuka mabe wapi tala na minti ngam to na liboso na yo na palo yo na bia esuki wana na yoka lisolo te tala nyoso na za ngo yango kope sili ngana yo to silani tala lisolo muta beta ngote bande ko mwana mosa zoluka libala nzoka nde ayebi kaka keno aleka na malewa po alesaka babokilo alesaka mama bokilo malewa cuisine na ye pe o muta kota te o soki na bandi kolamba bino bozela libanda bango pe zela kaka muta kota ki na cuisine. Nalobi nanga teke soki mwana mwasi ayebi olamba te abongi na libala te po kolamba eza important me bayekola na bango kolamba bazwaka pe temps babongisaka na bango. Eza prêt ça va merci ça va yaka toke kolia balingi bayeba sikoyo guni ni bakolia lelo posi bamekaki jour wana mabuma ngombe balobi mwana mwasi aza danger abandela susu to confirmé. Bon, mama Fandi, Dev paye wana zozwa kiti afanda. Bako kanga moto alokutawa. Bile ipe abandi ko servir. Voilà beaucoup le bon tseka. Voilà beteli bango. Na ebite soki to sambelite mwana. Nzoka nde bayebite mwana mwasa ye awa na système basantu abete la kabango molai ya prière avant balia. Yo penzo sangi selo côté na mesa ondi mama penza. Bon d'accord. Voilà lesi bokilo malewa alinga renier abima pe danger. Kobosa na te mwana oye langa pe bakisi na ngala romela to sambele na kombo na Yesu Masia amen. Boye bandimi ke oui mwasa libala zoya mwasa libala yeyo siko balingi balia bameka baye baba tester ba comparer en tout cas zolia bango match deux fois déjà yango. En tout cas, yo penzo ye kolipa ya mama na yo. Nandimi yo penza. Yo penza na malewa. Wana mbanda te. Bon, nabete lisolo mama na yo. Ba parano baza wapi? Papa nanga azalaka ancien ministre ya travail. C'est vrai. Ancien ministre. Oui maman. Oyoki lisolo beti, est-ce que to bosini ba famille ya bimelaka? Esika wuta to yebi famille ya nzala yoka azobetela ba master lisolo webi ministre oyo nakute na ye alobi na papa nanga batangaka na école primaire ma sola betela ka ba master yango yo nabimaki na fete nabimaki weekend nazaki na député nazaki na ministre nazaki na gouverneur kaka ndengwana bamona ke danger yami bale. Webiki ministre to kutani to soli azo sepelaka ngana kota na cabinet na ye ngana travailler na ye bango pe bazondi makaka bande ko basi ba vivaka kaka na matolo na lokuta na koteka nzoto eza ba jar ya Natasha tela famille anzala bimela mabimaka grave bakotoyo downstream politics olodo ba master bakamora kaka yo bimaka na bato ndengwana me ata velo to wewa osomba te kotambola makolo ba taxi kutelemba yo
téléphone à cher pe rien. Voilà impresario lingi ka ba mona yo. Mwana mwasi lingi ka yeba mona grave. Awa nanzela. Tela motuka moko eza koya. Mwana mwasi moko aza kotambola. Oh, mwana mwasi bonjour. Ah, nalandi yo pe nazo klaxonner yo kanga te vraiment. Ah, nalina loba mabete pardon papa. Mena sola kana ben konite. Limpi sanga pardon hein. Nandenga mabete. Nalika nenda tiko liboso. Ozo tambola pe na makolo na moi makasi boy. Hein? Na lobi na tambola bote na ba ekoni. Ngai enkoni. Okoro bobo. Prêtre na kata mboko yo. Tuna kombo na nga babetelo lisolo. Obo yanga na nini? Yango occasion na zo sola kutu na yo lo sepela. Tika na memo liboso comme ça to sololi oye banga malamu. Oh, nani wana? Tala moto azotala na sima. Hein? Mwana mwasi solo la bien. Ce to soli pe bien. Lelo ka mokola lelo ka fini ko changer. Moto na lingite ko déranger ngate. Ko wela te. Nzoka yaya baleki. Yekuta koda baleki ke leki yebela agenda. Moko nde chinere boya kama solo ango. Ah, bonjour papa. Bonjour. Ekenta. Oyebi mwana mwasi wana. Ke leki nangati. Leki na yo. O leki na yo. Leki munene boy. Kolanda bapwana banzoto wana te. Mwana muke. Ah, mena leli est fort. Ngana faito sola. Ngane mutu oyo faito bete masolo. Yezande yo. Pesela leki na yo ke non. Azwa chance ya olinga moto loko la ngai. Oh, boss, na beta li solo. Petit na ngai autosa. Na minute oko sepela déjà. Pesa ka numéro na otia on attend. Nzoka leki aboyi li solo ba agenda ya kutazo zela mbongo Afrique d'ici de kangama. Yango na bandeko basi keba na nzoto oyo. Marché kutu c'est ba soli déjà. Grand frère nde mutazo ka cadre ba kopango. Yende mutasimbi encadrement. Oh petit na ngai na palente o solo la na okode ye. Oyo yali kamba muke. Lokola mwana mobile aza na voiture kakoyo. Ba moni ye danger. Tsaso beta li solo. Balobi yende mobikisi. Tala bolingi na tikala na mboko yo e apasi na nzala boyi na otu na bino. Ebere ugochi. Bino mna base kitoko bo benda bibela mbongo te po anini. Na ibi na ngate yaya. Na so iba pete po anini. Bata mpiaka kama mutu balandanga ko tianga litoi kolinganga kaka bata mpiaka. Ngape ndenge moko. Na so iba na ngate. Ndeni nika bato matolo na bambriere. Mibale malonga balanda biso te. Tala bo comprendre tote. Bino mibale. Bo yokana. Bo sola na chinere. Mobali moko awa soli na ye ya mbongo aza na balade na sepe na mobali wana te d'ailleurs aza mokolo pe lokola tata nanga yaya o sepe na mobali to te beta li solo olia mbongo boni bweko yaya ozo me masolo milai milai bwepo ani bweko oza posa olinga mobali kuna tala na ya na yo kolo belanga ni ngwana te tala webelo ko mabe na omona moto ko to solo belaza mokolo te mbongo na ye mte komisi evie pona minute oyo mbongo na ye so sala soka ye na lopango yo ngana okenda Afrique du Sud tika na yo ngana okende na mutu wana te na kolanda ye te na kobima na ye pete tala yaya tika ye tala yo pesanga passe wana ngako tu soka ye pa na ngana kosola mbala moko bon ebe kosola bien yo na chinere wa faux tête lokola chinere alingi na ye masola ba agenda te abimi mwana mabe abimi nde kwa yuma siko mibale wana nde bayambaka bakopa boye mbala moko basola ka bien soko lingi kolia mokuwa te bwaka na se mbwa kolokota suivre bandeko tela masolo ekomi koboma ba famille lelo piaka nzala na bobola eluki bana basi na ndako bateka nzoto balanda ba agenda po libota ebika mawa mingi.